C'est Elle News TV à Christelle Mamou. Donc ça dit clarté, image à bien, news, donc ça va. Na 2017, donc ça dit que c'est Elle News TV Mamou. Maman bien, news à bien. So pour l'année la peine, c'est Elle News TV. C'est vous. Baibolandaka bilengi ya télévision baibozaka ba mouré na ba mourezi ya télévision ezanga yo bino animatrice na bino numéro 1 manda na ngola boyebi Adèle binda bilengi fi apesaka bilengi alobi fi moko alobaka bien alobaka trop classe lelo vraiment kana parcours kana mboka poto kotambola tambola na ngande boyebi tozaki na Turquie toyaki suswa na kati ya Europe Schengen na kotanga kombote boyebi de Jessica de Laza na ye vraiment kokutana na mwana mobali moko artiste na bino Bino boyebi donc azo cartonné mikolo ceux qui bolobi aye libino bolobi na 12h juste aye 12h30 aye déjà a PC libino le bino ba vérité tozo benga ebe na kuma papa liane tanga okota na plateau vraiment tozo yamaye ba te mara pour ndinga ndama kambo le mikolo azo pesa ba ba vérité na ndinga liboma tabilo bozo na Congo bokosa bolo ba vérité te azo lo ba vérité na ebite nga na ebi na nga yo monde entier ta musu bato pe bato bayebi yo baza ibele mingi bayebi to yebi ka monde internet on kotate ko se présenter muto ozanga oyebanga ezaka lokwa Kenny pia na salita mobali to kota wana to kota se présenter na po eka muto oyebanga te pa utana village aya boya mwaye bangeza te mais muto abotema na Kinshasa ko na Kinshasa fa ebali antifu mutoto soldat du théâtre congolais combattant du théâtre congolais. Donc, comme on a dit, papa Liandifu Mutoto, soldat du théâtre, combattant du théâtre congolais. Bon, bah, ces jours là, ça va. Bah, ces jours là, ezalaki nango kitoko mais eko bebaka po makambo so ndenge zo kendeka ya kobeba kobungisa monstre d'archi ko pululu o yazali généraux ya libota théâtre ko bungisa embala moko ba ces jours là ebebaki mais bandaki nango bien. En tout cas, quand liwa ya produit choka kenyo écoutez que non wapi et chokanga makasi écoutanga kutuna mbetu donc tant nazo la mukabo nazo ka Christelle Mamulupu mabenga ngai Vanessa Musa opa kotenga message o mutu na yo akufi mutu na nga chiko pululu donc na zala vraiment la force té bon to ko ta vraiment la prophète mama pululu parce que to ko lobela pe mama pululu to ko lobela mama mo belé actualité c'est belé ya ko lobela mais comment la organisation matanga pululu comment on ndenge ni enterrement na esa organisation makamokena kitoko ma félicitations na ba comédien tout bazalaki félicitations na ba artistes musiciens félicitations lisusu na ba chroniqueur ba chroniqueuse nyonso bazalaki ba panzisango nyonso bazalaki bazwaki bilili vraiment félicitations et félicitations pe susu na mama dima maman Olive Lembe oyo azalaki tout près kosunga ba artiste et puis azalaki kolela na ba artiste ensemble atika bilote. OK, merci papa Lianza vraiment papa Lianza na minute yo na monde entier to loba okomi vraiment côté la bato libana ndé moko ya mabe si to yebelo na maboko ya kosekisa bato papa Lianza okomi na kimu tema mabe moko impossible papa Lianza yo zui chance ba memo na poto te to continue makambo ya Herman frère na yo oyebi po alekio na makambu alekio na gaz selon ndenge bato bazoloba alekio na makambu alekio na gaz alekio na chance ye butazwaka mubasi bamemaki na poto pe bapesaki mikanda papa Lianza yo ye poto ya corte lelo Herman akenda mata poto mamoko avion mamoko komi kotelemela ye est-ce que ye mutu atindaki oza vilain to yo mutu atindaki yo oya poto parce que yo pe na réalité des choses pe yo poto na nsima mwasi ndenge bato bazoba iparaître bon na ebité wana bangonde bakoloba est-ce que synonyme ngo zalaka fo muta théâtre yaka na sima mwasi bon koka moi soki synonyme ngo ezalaka bongo ngasko na longoli yango ngai nazali contre humanité naza kutu contre Herman po so na bi contre humanité donc wana eza contre ye parce que lekio na makambo ngai naza contre mutu oyo azosala impudicité naza contre ya mutu azobebisa bolumu ya kibwana mobadi naza contre ya mutu oyo
aza mobali mazo koma mwasi ozo comprendre il faut que la vérité c'est la moi si nandeni papa liande moi si na vérité ça dit bazwaka na sima en tout cas lelo vraiment comment pédé monde entier nazo na yambe bino papa liande ozo comprendre ya za mutalo ba vérité mais na yebiso vérité moi si nandeni moi si ke bazwaka na sima moi si ke bazwaka na sima il faut pas qu'autoriser ma beko mukokote la mutu oyo azosala bo sanité azosala bo soto bozo kote la bozo couvrir pour na nini soit disant kazande ko na biso théâtre non il faut muta sali ma belo bana eko sali ma be ozo comprendre Hermani asali ma be moi si abalaye amema na Canada a triqué moi si akoma okendola moi c'est liboso Hermani alala ye yote kaka na Canada wana Herman azana mama moko boye anda kwa libala na Canada alala ye na Toronto. Nazana des preuves papa. Nazana be preuve. Eh yo ba ko bango na ebisio nazana be preuve. Alala mama wana. Na ndaku na ye mama wana pazaka momia libala. Mobala zaka lisute abima na ye. Nzele na yo kama mwana alimbisa ye. Et salama na 2019 kakawa avant aya Kinshasa na 4e mois je crois et salama na 4e mois oyo bakoma kama tata na mwasi na ye ozo comprendre concernant nini ke abimina mama wana na Toronto na Canada makamboleka momia boma moto atika lisude ayeko bima lisuna mwasi ya ndumba oyo ba tatouage ebele et puis mwasi nga sambwise ko filmer sima na yeko laksa sima ya mane fongwama lokola ya mwana mwasi mais na ebisi yo bongo vraiment ezalaka te siko papa lianda ndongo moni ya et puis zoba oyo zoba ya tendresse oyo là to kota tendresse ndongo moni ya ki vidéo wana est-ce que ezaba triqué to ezaba na yemo kaza ki nana otriqué eza yemoko nana otriqué yo lingi nzoto moza suna makasa nzoto te siko komona tendresse lelo aleki na télévision alobi ke Herman azana raison batriqué il tendresse komona sous afingi sous mama kalunga zoba raison ni o tendresse nalobi tendresse aza liboma zoba salité ya mwasi ndumba oyo asalaki ndumba na Ponte Noire alala na ba Sénégalais yiba ba Sénégalais mbongo tendresse ayiba ngana moni makamususu azana mwasi ya frère na biba azal mutu apesa obi na zoba océan zoba nazolande na télévision na émission azoloba ke nazwa paralysé na bata théâtre yo océan yo paralysé na bata théâtre zoba mobali mutandresse apesa paralysé na mbongo ya Sénégalais ayiba na Pont Noir yo nana tinda ko keno linga ndumba tendresse nana tindaka yo ebaka te tendresse azaka ndumba atelema na nzela kwa zwa mibali oyebaka ngote tendresse ayibi mbongo ya Sénégalais aye na ngwa na ndako bino mbale bolia mbongo ana lokoti batata yake kwani bino komosana batata yake bo kwani bino komosana et puis yo tendresse o keno finga kalunga na niveau na yo kalunga za mère de la famille kalunga boko la famille yo boko la nani kalunga zelo yo boko la yo te tendresse ozo le côté salité ya moi te imbécile ni matala awa mutu opakoli choko ozo pakola choko na zazu apakola zazu soko tali na loboko a noir cancer bandai na noir otali koto cancer ezali otali koto na basia wa rouge imbécile ni yo za niveau mona kalunga yo tendresse wa niveau mona kalunga kalunga akendaka nanu Chine kalunga boko la famille kalunga azana lopango yo zana lopango zoba en plus na barate et puis tandis yo zo keno kofinga mutu lokola Gloire Yolande ba série Gloire yazo sala plaire yo ozana yo no oza ko bondela no ba kotu na théâtre mobali na yo osia zoba mobali yo comme ça paralysé azo ya ko bondela no ba po ba tsona ba théâtre lelo ba tsona ba théâtre yo comme finga Gloire Yolande na ba Gloire Yolande pena ko la dinote azobota ligorodo Gloire OK Gloire yazobota ligorodo Gloire avant ça ba otala mwana OK ba balobi na ngadeli yetando sazolo bake batala mwana Gloire ya mutu seke batso mwana Gloire ya bimala seke zoba ndumba ya pamba ndumba gena kolala nona mutu asida na Pont Noir yo eba te na eba te bot me maino na ke no sa no test sida mais bo me maino ba makaba dossier ze belé ta nani océan pas paralysé océan kozana na sida ti oye biango si etande sana sida ti oye biango bazo pekisanga batela ba mindeli nde batela ngana za ko tomboka mabe ozo comprendre ye abimana nuna abimana na mobala sida ozo comprendre abimana mobala sida tendresse na Pont Noir est-ce que yo ye bien
Bon, en fait, Oyebi yango. Coco azoloba mama. Ezela nanu. Toyebi ba biso toyebi. Oyebi yango. Tozoloba biso toyebi te biso tozasoka bapandisa ngo. Ba question eza yanga ba réponse eza yo. Ngasko nalinga siko bazoba oyo bafingaka ba responsable te po Kalunga za responsable Kalunga za star munene ya mboka na biso mutu nyonso ayebi ye. Ozo comprendre Kalunga asali makama minene na mboka na biso oyo tendance zoba ndumba ya pamba yo le kaka na télévision po finga bino na ba Ken Pierre Boza association de même badi batu ngo mito esala te botanga te police zoba illettré de naissance yo vanda ta na bande de l'école yo oyeda tande ba komaka kombo na yo koma kombo na yo tendresse na papier koma yango ba koma yango ndenge nini ba cancer à moi ça ndeko na biso nini si bango mais si bango ba makita ko boma mibali en plus ba lo ba yo zo lo ba vérité est-ce que mais oui oui, jamais ta na ndoto jamais nga na kolinga moi jamais nga na koka koza kutata na likanisa koko ponga na nga kutu kolinga kokuta na koko na pululu nga kuna zaka contre kokuta na koko na pululu parce que kokuta na koko na pululu abeba pululu makamnyo se kweya koko ayana ba kindoki na ya bene ba magie na mobile ya magicien ozaka na na bene nde aye nango na mobile na mari de nuit ya butunda bomi pululu potala liwa pululu tina ba manzaka ozo comprendre tina ba manzaka pona nini parce que ye mari de nuit wana pululu si na ebisa bino na télévision pululu prophète ayebisaka ya lobi mwasi na wazana mobile ya butu mobile wana soka ye asangana mwasi na yo soka kutu yo ayokaka mabe akoka kosangana na yo te ena mwasi na ye te atindikaka yo santaka keno sokola mukina tongo mwa ba menace bani mais ye wana mobile wana butu nde mutabomi pululu so moni pululu akufina ba manzaka mais ye wana mobile wana butu nde mutabomi pululu so moni pululu akufina ba manzaka mais comment zoba oyo ya tendresse oyo ndumba mutabimana mobala sida na pont noir fois ça ça examen to yeba na nzoto na yo ozowela okene kofinga kalunga aza responsable aza mwana mwasi moko azosunga libota na ye azokene ba Chine azosomba ba bilamba azoteka bazofongola ba maison na ye aza responsable yo za irresponsable oyebeta ndenge babuku yo ozoseka gloire azozwa zemi soki zemi mais yo bezwa zemi tala okene kolinga mwana lokola mwana mke ba théâtre kutu batu mwana moko azosala sima azolanda batu malanda ngulu na sima ya batu yo commissaire mobali no mais oza liboma nazoyebisa yo azana mobali moko mwana moko sofa azana mobali ozo comprendre azana mobali moso mwana moso faso ina mwana wana azaki pire petit na biso amemela biso bagodi siko yo otiki masa na biso sea opese no malade ya paralysé toyeba apete so otiki la sida po yo bimana mobali ya sida na pont noir boyaka na etina Brazzaville bono fana na poto na Rio Kume ko papa lianza eza na vidéo moko salaki olinga oloba vérité mo mais tellement ezaki okatana za pour se expliquer ce ko ba fidèle bato so balinga bino expliquer bien nganga wana prophète wana kutala na bino na tournage pa makoma alobaka nini au juste ezaka toujours na 5 minutes pour to clôturer émission parce que par la prochaine moto ozwa mo bima pour to lobela vraiment ba vérité elle vient na liende mo kapo mikolo yo na yo na ebisi yo moni vérité na to za muluba po baluba bana succès na net mais baluba ya bien bazali baluba bo soto bazali lokola baluba ba tendresse baluba bo soto ba elibiso bo soto na kata mokili baluba lokola ba mal kalambai ba elibiso bo soto ya ko nyokola basi ya ko maltraiter basi ya ko sala ba violence baluba lokola bango et puis baluba pe ya bien lokola maman baluba bien ba eli lokola Christelle Lupungu yo no bena bike baluba bien bazali baluba ba bien éduqué na baluba oyo vraiment on nzamba sala bango bazali na baluba ya bo soto lokola Michael Ambai et puis les qui ne peut sous zoba qui zengi yo kaso kombo ibodo zoba na bite soka tanga te azo ba peke na bima kana mwasa ya ngandi akanga yo vraiment za niveau mwasi no nini obiso to mona ta na télévision apana penya mwasa omoni na Congo na basi kitoko na minute to kana basi mi balé na Congo baso ba présenter basi kitoko ba ka mi balé Peniel na Amida lokola zana ye to tsaka sukate Peniel lesko muta $6 basi mwasi kitoko yo obimana te lokuta muhibi soko obimana lo latsanga ba preuve lokuta makolo wa mwana mwasi wana ndo filmana eza makolo Peniel te zoba ndoki Peniel za makolo tonda blessé menga na ebite o zoba musu ne bouge pas regarde les caméras donc eza ande association na bango ya baluba na kombola te ba bizengi nani susu muluba mususu nani
dansa Eric dansa babos tala yo muto yembela kanzambe pour mona ke ba bizengi bango nyos to sala nzambe na bosolo 2020 ba kamnyo so bima na poisa ezo bima na poisa maka moko za ko bomba mate et puis tala lisu mwana mwa so suba to publier sur na vidéo tala oyebi ba pasteur bazo lia biloko solo nzele wana so ba lakisi bino obi ke mira la belle abi ça sous dia obi mira la belle mayamba oya za na Londres mira la belle mayamba mwasa kitoko ya pembe madame mira la belle mama na Christopher oya za na London City wana so na moni mbala moko ba na numata na moni banani na ba meta anzele femme en express na kata ya Paris na moni Liliane Mela en Switzerland pas comme les autres babi nanga babi papa lianzi makambo zo leka po yo lo ba no vérité ko bomba te lo ba ma vérité makambo zo leka na domaine ya ba pasteur et puis ba obi ke bana basi wa mitema mabe biloko bien bo no pesa nga ba pasteur pona ni ba pasteur ba protection na prière bazali bana ba mikili poni bo pesa bango te bo mitema mabe ba masanga ba Elvis to ba bazali yo tele nzelo na uto publier mikolo o suye eloko so ya nani ya Moïse hôtel kitwa eloko aza atala okoza tana poso olia na mesa te meso ba yeka ba na tikeli papa na Erika na ga pani na ebisio nzele wana vraiment na otali heureusement maman Erika na pas zabe moi ça nzoto Moïse sikoyo valoriser pe mwana bongo olingi te vraiment tous les vidéos ozote ya ba nini vraiment la bête conseil non nini ba na ko pesa conseil nini conseil yo lingi biliali ya omona oyo yo ndongo zo mona soko bali bango nyoso kota pito pale kimtema mali botika biloko na bosala wana botika biloko wana bala mwana mwasi wana asa bien bala c'est tout mwana mwasi kitoko zotala neka zo misala ba boyi oyebi ata yo moko na ebisio vraiment na ebisio oza idete bo papa lianza toko na biso ko chiter parce que télévision zangunga naza na poso pesa conseil par Herman ngai frère na ngai ami bongo la motema aluka nzambe na bosolo bata 2020 c'est ça 2000 ya mpoasa tika ki showbiz tika ki pede vanda na mwa ngana yebi bango basala ka showbiz ngana sala ka showbiz depuis na tiko sala showbiz depuis ngana nyardivore obi nyardivore muto alela mabanzele vemazo nzele na ye moko na lela banzele ya batute nzele ya ngamo konde so nza mapesi nga mwasi ngamo ko na vandi na ye na yoki kitoko lokola neto mona ka Christelle Mamulupungu bavanda na papinzo la messe au remonte so na visko nzele ko na vandi na ko bouger ti ngana sa contre ya ban mibalo obala mokino fiakula libanda na za contre bino pe so bo sa contre ngabo contredire ngai oso comprendre et puis ngana za pe na imbécile pas mal zomba kizenga papa maluka na tanga na place obandi ofinga batu na place okompara yo na gloria za non musike pas non parce que gloria c'est un diplômé c'est licencié gloria tangi na université yo tanga te kalunga za diplômé atanga yo tanga te soki otanga tendresse ba filmer yo bimisa kaye banda ko koma na nkombo na yo banda ko koma makambo yo ko loba l'émission comment yango que moi tendresse aujourd'hui j'ai présenté les émissions boy français ni na malonga boka français ya kibomango wana français wana français biloni batata pas l'équipe nani ta yudi ke bino pe boyeba otala pe basi yango te moi c'est tala libumu munene oka muto azana nini malade obala basi bozana ngo balinga ngoni kibeka te oyo zaka kwa moi sana zemi abenga miomi moi si oyoke no finga moi oke finga gloria azana zemi kala te nzamba osunga ya bobota na ba gloria bino pe bozotika salita gloria tonga na yaka na émission na yo na lobela makambo na finga mwana mwasi nana ndo pekisa ngai omoni siko lelo basala ka likopa na ndoki te basala ka likopa na nguma te tala ninga melio mo ninga melio azoye basu valeur no te me mutu oyo sala ke ayi yo mto sala bat ba reconnaître ndumba wana zoba to basalita mwasi wana bimana mutasida muta adoye bakate soka tikila yo seya sida mo yibi au bimana mobile nyoso ayibi ayi ne oseya azwa paralyser yepe zoba ya oseya liso le la télévision ba tete ne basala ngana koma la paralyser zoba mutatete ni akosala yo koma la paralyser mais loko nini yo oseya ozana ngo oyo batatete wala to loko ni yo mwasi no tendance azana ngo batatete bakosala yo koma la paralyser zoba yo na mwasi bino ba bizengi boluka makambo susu star to kon vraiment na suka so conseil ya suka ko pesa mwasi ya ndekono kululu parce que ti le lazo sa ka bemission zo continuer kaka ko desafie to mona kibe maman bokilo na ya sa ke mission boy ko sokola so
Kasaza maman lobaki bongo bomoni mabeto malamu. Alobaki bien maman batu bongo maman na azana su ya domination. Po soki maman na zaki na domination te asa mutu mo fala kangisa nanu koko po koko ne mutu abomi mwana na ye. Mais lokola azana domination ya mwana mwa landela makamone zati ya ngomoni azokoka pe koloba te mo yeba maman na biso ba Congo. Koko ndenga azana conseil liboso ngana opesa ye azwa nanu bana oyo bota na ba magicien na bene akene kozongisa bango na famille ya famille ba magicien wana ba bokola bana oyo bota et puis bana ya pululu biso moko tokozwa bana pulu betika bana ya pulu na famille biologique ya pulu po ye akene komi tubela na kati église akene komi tubela koko azana misala mabe koko akabola no libala ya bato weba kango toyebite ba vérité toyebela mo na kobetela bino siko koko apa na ko boma mabala ne ko kaka bola no mabala ya bato dozo kene ka dossier malé boko yoka ba vérité monsieur ko bima ba mbanda msuzo koka boma koko na ba kisi na ba kindoki na ye apanza ba mabala batu lelo ti ayoko luka muto apulule kota na mabele. Merci papa Lianza. Nous sommes fidèles nanga kala mingi ti na osana papa Lianza mission moko vraiment ya moulai parce que télévision eza likambo atan toko alobela ba vérité pour na ba vérité belé eza na mutabimité ngane fuko fona bimisa papa Lianza. C'est fora cachette kuta lobi na ngabi c'est fora cachette to azana Belgique mona bela lobi na ngabi papa Lianza tolinga ko ponde bosole le karayo ba meta mbele ba lilia mata e ba lilia melia oyo azalaka na Suisse abinanga bosole zole kayo mais ke boyo sukolo kwa papa Chaka Kongo vérité tande ratie poto ngana na poto te na poto mais na poto ngana sukolo na poto sukolo poto mo so na bilelo na ke mona Mira la belle mayamba na London City na zuka bo bisi parti London City mais vous avez relation bien la duchesse duchesse mon ami de loin bango ne soza duchesse Mike duchesse vrai Joe boga asolaka bien beau tonton vrai noko nyabivolo lokola ngai Asuluzolo, vrai noko, vrai tonton, asolaka bien, douche kapanga. Vie de loin, soda lokola ngali susu. Dieu soudiata. Zoba kaya tandis to côté na click na biso te li bon ma fa ke ndino ko ekola na ko tanga salité ya moi sa ebino ko miso ko la nzoto tozo émission ozo la na ba cancer se betu na maboko ba cancer se betu na mi na nelongi ba cancer se betu partout ozo miye ba no sens na yote alozo ke no finga bato ba sa ba responsable zoba yo za niveau mona kalunga imbécile na yo nyama liboma na yo nyama merci papa yana to problème nyama ndembo pesa na ba fidèle nombote ba fan na parce que ça ba fan be mikolo ba lelo na pesi merci na nga kaka na Calebas congolaise na pesi mbote na ngai na pesi ka mbote na Christelle Mamou na Papi Nzola Meso na Pedro da Silva balbi donc mona poto oya longa na makambo longa na nzala puis donc asuki wana merci na yon de koza ki li baku ya kolanda Adèle na Astrid na mina théâtre papa Lianzi donc balbi yeni mtazo pesa makambo mikolo donc soko pesele pa ozongi selo ya minene merci na yo vous continuez toujours kolanda site vous s'abonner mingi et ça la bino bien bisous bye. C'est Elle News TV à Christelle Mamou. Donc ça dit clarté, image à bien, news, donc ça va. Na 2017, donc ça dit que c'est Elle News TV Mamou. Maman bien, ba news à bien. So pour l'année la peine, c'est Elle News TV. Je vous